une fois top news émission no bolingaka yango wana tiboyi ka ba découvrir mo tout que nous découvrir bino ezalaka ya ndenge na biso kaka o ezalaka na basiti mususu on dit biso to sala parce que to la confiance mo pona bino to zaka même moral tina lo ba to ka même moral la bino zaka par oui le lobo moni Dani Kisabala ni Dani Kisabala le invité neza nani invité na ngai ya lelo ezala ngo star o ya ndenge ni ya makasi no invité biso spesa ke no star o ya biso to produit ndi ba star na biso taka mboka na biso Congo ya munene Congo za munene eza mukete mais ba star bazo bima mususu bazo bota le tout ça que okutana artiste na biso moko mais soki boyo ki ba chanson na ye par rapport ndinga zo yemba na ebité pour azana avenir otie maboko soki cameraman na biso akofungola biso caméra mon invité na biso bonjour Yaya. Ouais, bonjour. Moi, c'est l'artiste Shera. Shera? Ouais, Shera. Ouais, bon, tu vois, Isaac est Shera, artiste Shera. Mais, Banzem, Oyoka, on a peu éroulé que la bine nationale. Banzem Boana, Boyoka, on a besoin de Tana, Yoka, Nzemboana. So, Boyoki Nzemboana, Bokoti Kamonote, Botika a été Boko Kate. Artiste Shera. Ma solo, Pina, Ozaki, une top news, aux miroirs. Babi na ki loko mona na pene fo le kaka na kin top news auto ba système ya PC loko to zo kaka eloko ouais le long so na biso zali papa ba nzembo Shera yo banga no makambo te poani veut dire banga makambo te bon nga ba benga nga Shera donc moi ma tiki ba nzembo yo yembi vraiment ate yo mo mo tiki no so ki benda ba probato ba ta la biso so ba produire mo tiki no aux insécurité te non beta ba nzembo normal Nabeta banzembo normal ba kiboyoka album SEO qui ba 100 000 moko tourner na poto na nabeti ba médiocre nabeti be SEO wapi donc na ba petit quartier avec les vitamines médiocre donc ba tout na kali ba ko na ba ba que les wapi ba bi ba titre zali médiocre SEO wapi mais to se pela non avec la pasteur SEO wapi avant tout ba da ba nouvel album 243 SEO wapi so qui jibe Zongani na amiga isiyo wapi balobi basi bapesaka edge bala isiyo wapi songi leka yango bozobala te buzoba yango bozobala te jalousie c'est la jalousie zoua donc baba yango tala nga ko bina nga tisa shi ngapi na obina nga babi isiyo wapi babi tara emission na biso ndenge eleka isiyo wapi place ni esubi no to ebite mais papa ni obi Jibe abalani na media sio hapo ndio ndio sura matata pono place wana makavanta akata makavanta sio sio on bipe susu nani susu ba ko na mtanga na wakumbo na bana ngala donc la tengi na ba kombo de zero ba ko na tengi ba kombo de mais na lobeli ka ba mambo be wana ko ba congolais tout comprendre et on a fait comprendre na ba congolais mais expliquer donc ni na ba matata pono bakata ba kavanta donc Congolais aza mutema mabe mingi o matata poni muta bakavata rouge aza bakisi boya boye mais pona esio wapi jibe bazongani na mida yo kipai o jibe la boya na mida bazongani jibe bazo baza boya boye donc esio wapi o kama banenge na bandoya ay ba video ka bele na bisa bete bwana donc jansi ba mulu la pesa ki bala jansi wana masalanga bi dédicace donc so ba pesa ki bala ba ya ba nyonga ka donc si ba mo ba jaloux babi te pesa radio te boyo ka bilenga boya boyo ka bilenga boya pedi ki zaka na kini kwa tapos o pesi na sur wa pambate to tu pesi chanson susu médiocre na médiocre de koto kuna bete so be ki to bana médiocre on va pas sur des émissions na biso Moutoua Bomaka Rodi, Photo Benga Enani, médiocre. Bachef Lena Mbokoyo, Bazaba médiocre. Ceux qui élection balo, ça limité. Ceux qui tozaba, Bazoba. Politique Mbokoyo. Et Tony Naba,
donc babiloko eza ebele tobeta Nzelo banga zongisa nga. yo zongisela nga ba médiocre Bo comprendre nga comme na be musicien ya chéra. Toke. Nga ba na zongisa yebisanga. yo faut zongisaka médiocre. Nga zongisa médiocre. Voilà. Toke. Mutu oyo abomaka rodi fo tobenga ye nani Médiocre. mwasi oyo abetaka mobali na ye seki aza nani Médiocre. buzoba eleka na kini tobengi bayaya Médiocre. mbala oyo soki élection esalemi te seki baza Médiocre. bazoba mutu oyo alobaka umela tobenga nani Médiocre. bon Babi boyoka bilenge boye lakini va top news boyoka on souhaiter bokozwa ngo wapi babi ke non ba médiocre babi batangi komba mututé s'il vous plaît batangi komba mututé babi ka ke par rapport biso nyoso ba congolais to baka andi kofungola misu par rapport oningi ndeko na ngai Sheila tala na ba idée o ndeko na ngaza nango vous payez chance. Vous payez une chance. Aza, banzembo zaka wana pambate. J'espère que nous na que non cameraman monsieur Steve Luye à côté la biso audio ya chanson wana tous les deux chansons o ya yembi boyo kango. So boyo ki yango vraiment na si teke bo kwanga mutema. Ndika boko bo mutema bnendi zala ka ko fungama. Ouais, artiste Sheila. Obinga no ndimate ke banzembo yende mutobitsa. on dit ma débone on est ça on peut dire nga no ndi mateke mtu yini o de o to yemba kuti ya boy mais so boyo kyango bon ndi mateke kande shila ndi azabu bo wana ba makambu donc esenga ba concentration ele biso ba tempo to sa ba biloko wana bino moso bozu ba temps yoka ba son vous sentir que ba travail eza na ba ndenge mo donc ya grave boko ka kututé siko ba difficulté ni o kutango na musana bino ba to batala ba difficulté eza nango ebele oyo osala besoin nango po bato oyo baotala biso baede bato bayedenga nga naza na problème donc bamakambo ezali nazosenga bamanagement naza na mposa na bango bapusana naza na label na otravaille na bango mais bakokanga vraiment te baosalanga bamakambo mosusu bamama mosusu baotyama mopanzi mai naosenga bamanagement producteur oyo amoniki asepeli na ngai ayoki musique donc naza na mposa na bango baya totravaille na bango esalanga mpe bien bocho yo kaini papa ndia otolo mo ba difficulté o azana ngo oyo bosunga ye na biloko o azana ngo posa mais bita oyo kana ba chanson wana oyo kasubo yo ki ba chanson wana vraiment e ko sana bien bon olobi album na yo album c'est la première fois na yo ka artiste o ba même ko ba benga mo wana ici ba UPA non yoza UPA te ba UPA bazali nga na UPA te yoza UPA UPA ba wana ba beti ba UPA bo ki benzemi na ba onde ba UPA ezamba la liboso na yo ka keno ba jeune boyo asali album kasi ezali nango te mutu so bakomo pesa album na label na ye c'est qui aza bon c'est kaza travail par rapport na baninga musu album on zana na combien naza 8 titres na beti wana 8 titres na kati ouais naza 8 titres mais bon kobeta nyo sauter mais moi ndambu ka ba senti que artiste ndezanda ondeza présence na yo ezande luyembi ko ba senti pena ke no wana Sheila batoza eza kati wana donc toza yana babilo mo e wana ils font le fou on a place na ozong sani yo ozana ba place mo bon ozong sara tozawa Koluka Kunate, bien sûr Tozawa. Voilà. Ils font les fous, ils font les sous. C'est plus de 143, va faire les sous. Tozawa. On va péter des millions à gâter, enfoiré. Dis-moi, pourquoi t'es fâché? Maintenant, cimetière, tout le monde à terre. Où sont vos rappeurs qui partent de l'enfer? Bah, Umbu Muto, Tomalandi, la base. Ils vont les baiser, mes chers à la danse. Bien sûr Tozawa. Ouais. Kunate, Biso Tozawa. Voilà. Ils font les fous. Tozawa. Vous comprenez? Dans la musique, mais par rapport à ça, on peut passer. Bon, ils passent pour la biso. Il n'y a pas de quoi dire tout ça, mais ça, il y a un passe sur le thé. Ok. Bon, on a un titre sous Toza Awa. Ouais. Nini sous ça peut Toza Awa, Nini sous. Toza, Anthropie à Nakati, Ser Passi à Nakati. Passi Bamounene. Babio. Bayoki de koto mama sociale mama sociale taka mama sociale so moni kin top news esa bozane mama sociale babi mutasimi kin top news babi soki batu nyonso bazaka mutema lokwa yo to ebite Congo so komi wapi o babi esubi no wapi to lobi bongo esubi no wapi atse to kaka mo muke pasi wana o lobi pasi la posa ba pasi mais boyi batia o ezelo to préparer la serre et bimi non penate mais ba makambude ba boyi batia s'il vous plaît
nde bo vise to komo yoka diake eloko de komo tambo mais taka eloko nde malamu nde bayibaka ya malamu nde ka bayibaka mais oya biso to sengi tout o mekate pardon vraiment siko oyo to bandozong saka eza ser passé est-ce que nazong sana bien ndenga pe na ba yo sana bien te mais op saka elengi na bango ba comprendre ndenga ça ser passé yo bandozong songa lobby ozong sika eza ser passé vous comprendre bon ok ba yebite mota sala biso eza ser passé soka tambola ba joba kwea eza ser passé na simana etiobo ba fojo eza ser passé ser passé aya eza ser passé bon merci ba biso na stoko ba rappeur so step vieux ko benda biso boye tina makula mo de yake no toza de système ya style ngo quoi style ngo pe ninga la tidie classique garçon babi to mbe biso na stoko ba rappeur eza ser passé voilà mais koyamba biso to yambi na plateau na biso ça la quitter par rapport si au moni biso to yepembe na yo parce que to moni que no bloko to yoki je dis que to ko quitter vraiment boy de yo banenda kinvo to golf mbala yo bira yo mto ku date yo ka petit on se perd na petit yo ka du boy kana audio oya ceux qui boyoki audio na bien très bien bon senti que non mon to qui sert passé to qui sous banini ezana kati banini zo sala ngo bien ezana kati siko papa na yo ndingo zala ndingo sa musique no vision no ezana bon on a visé loin na visé pena lobby na commander bo batanga ba misusu wana batanga penga na mboka o na monde entier ninga pena za et puis des aboyé so ba bi pena que non lelo yo ba na Congo awa tout le monde na Congo na biso balobi yo pena yo ndeza bo babimisa yo non toujours l'ex égal to tient nan mpanzi as yo pena yo ati yo wana est-ce que pour ça pe makambo l'ex égal sala ko na papa na yo ka pense mo ko na kombo ya l'ex égal pourquoi pas tout ça membre de Lexis bon on appelle Sylvain na ngambo de Lexis légal ba Lexis baba veo ba beti ba musique tongo na kata Kinshasa wa bazui ba position tongo na ba Kinshasa par rapport à ba makambo na bango biso pende toza na yembe na nzembo nanga na rap Congo donc star azati na nzembo nanga ne sio puis star azati donc biso no soto araba tu tout ça la pour mokile yo kana no ba star ba Chris Brown ba o bakangi monde ati na Congo star non azati yango biso pete obule tozala kaka place ba grand baza biso pete tozala tout ça ba mamba bien sécurité ça peut mokili yo zaki non Shera ouais vous a Shera mais non on va nous peso sentiment au go ça la rap wana na Congo avant on doit faire bon mutabando pesa sentiment yo ça musique ou to mutakotinga la musique wana pesa mbote sikazali on perd spirituel Mitch des rêves donc la pesa mbote bisiko zali wana perd spirituel en Mitch des rêves et mutazwa kinga 2013 a continué à m'emba musique à former avant de signer chez na beti moi 3 ans ndé ki libérer ngata ngomani ba makambu ayo libérer ngai na sala ba makambu na ndenge nga mokilpe yo kanga pesi nga chance donc na lo babongo ero fanda na ko faina kitso faina telota télé ero mona Alex Legal azu parce que to tanga ko Alex Legal parce que il y a ça numéro 1 ya rap production ouais parce que mona berrer ni ko ya sala o mon peut-être que non tes places yo magia ça ne doyen mais le mot de place on ezala bien bon pour na vie na Alexis a ko sala ki ngate na bive na ngai a travailler na ye expare na yo kaka ndi bat balo baka donc ba mamba lokuta ke ve wana zala na ba musala ke soka zubino sengisi bino bo travailler na za pona yiba ba maele na bino asale la ngo wana ndinga yo kaka me na ibi na ngate me pona ngai na bive wana a travailler ka za bon mokile bi donc na kota berer pena isa penate kota berer isa penate les capés ba rappeur ba les kala télé pour mona ka te bato pela ba ibi le côté bato il fallait pas bon ezali ezali pour ani ba foutière bazana na masola pera baza pene belé bazé belé vraiment surtout ka na Kinshasa bien on regarde pour le ba vérité mais na ibi que non autant biso toza polé les 243 autant il a attaqué yo le goza polé tangi la 3 personnes au moni ke ba les kala télé wana au pena tangi la 3 bazé ndeti oyo babenga nani soit disant rappeur oyo babenga Big Brown
mais c'est un fouteur ayebeli ote ayebeli ote. Oh, j'ai dit la vérité. Son encore ça va qui vient voir la ngai. Big Brown, on va aller à Big Brown. Aïe bello, t'es pour la ngai. Azan a travaillé. Oh, rappeur au mi balé, on va venir à Wizy. N'aime pas ce que vous Wizy, so Rooney Cash. Bah bello, t'es. Y'a mis ça tout. Oh, Yonan. La Valti, oh, Atika musique, c'est un fouteur. Abandonne ça musique, à mon estimité. Atika comment on va dans la poto, azon à l'insulter. Voilà, on a dit ça la vérité. Si on a possibilité, on va bien bon monde. Alors, bah, solo. C'est bon. Pour lundi, Ndenge, chez Raninga Uchkoloba, par rapport à besoin de Wazan en Union Sor. Oui, puis quand la musique on des alakati, c'est nga wa bakali musapi moko esikola elongite, c'est nga moi te maboko, c'est nga moi biloko boye, moi belé oui quand ko tata studio des alaka makambo. Mais si alungwe aye awa par rapport pour na bino, ba bakali moko to même moral na bino, juste là ça pour na blaguité, ça par rapport au producteur wa komona na mutema moko ya pio, ke ati petit na biso maboko, ke ne bien sko yo tout le monde qui ne pense que mission est sur le souka, hein, on me connaît bien. Bateau va la biso pour ça na union sur une émission. Bon, merci pour la parole. La Kinyo Abana Mboka, on va s'appeler un artiste Chera, on va s'appeler un Youvois Street. Donc, artiste Nabinoe, Omonae, artiste Marambo Zali. Donc, Binomo Boyo Kabason, vous découvrez Bamamboya Nakati. Non singaka ba maboko o ba sepela na ba musique na ngai o ba sepela na makambu na ngai o ba lela nga ba fan club na nga non singaka mo ba maboko bo changa maboko moi production moi management na zo lela ngo fort la PCP mbote na ba Youvois Cash Kalash le King na PCP no pe mo ba mbote ba mambunyo so o bo to yo kana sima caméra donc artiste na bino mo taper sango do boza kimia ba mambozo ya album Mezo Bima, donc sans oublier la belle Young Ju Music qui m'a ça là qui a biso tozala. À part ça, non c'est un producteur, un management, boya donc et ça artiste na bino bien, tel rachera. Vous comprenez, tout ça on bien. Ok, voilà, pour qui n'est pas pour nous à Utukoloba, nous sommes au Baboka, parti pour mon nez, on va avoir un système à PC, le côté de l'oco. Babi, sur tout tel, dans Londres, pour na mingo, bah, maman, ça m'a malam, pour là, t'as pas maman, ça m'a malam, il y a une trop, nous, et puis, tout le monde s'est golf, voilà, tout le monde s'est belé, tout le monde y a, tout le monde s'est place Peratsu, Sali Awa, et ça, chez Biston de Londres, chez Prisca, t'as remplacé, place, bah, Bibi Soir, vraiment na mutema moko ya kitoko vraiment ba bitu ko sente binono so total ra biso gloire mena lona ngoyo oyoki ba biga binono so bolela biso système kaka pesa eloko tozwa eloko. OK to monana à la prochaine, ciao.